Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle économie par excellence. Tous les canambos de la série grande émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Émission E5 beauté, c'est Bovandi, Moutra Moutou. L'esprit a bien, l'esprit en Zambie. Soit télécommande na yo Tchanasi. Ça vraiment télécommande na assez. Parce que à travers cette émission, au Koyeba Nengani ni Congo Zokotambisama. À travers cette émission, au Koyeba Boni et Sengeli Ozoa Valère dans la République démocratique du Congo. Congolais et Sengeli to se comprendre. Toyeba que à part de la République démocratique du Congo, tozala mboka mususu te. Oui, certes. Ezala mingi. Ba ibini solo ya mboka. Ba 2 millions de dollars américains au temps la God, la sac à main le col l'argent des poches. Mais au moment où quand la ville province à Kinshasa, autant que là, la province de souffrir, n'a pas si dans Zala, ma condition de vie très critique. Mais vous prenez des risques. Il y a une mission sur la Moka, quand on a la yango, quand il y a Yomoko, on se prend encore des risques. Il y a des vagabonds beaucoup dans Kinshasa, il y a des Koulouna, tout cela. Or, ma responsabilité, on va signer aujourd'hui. La responsabilité, pour permettre que les oui, va consommer maintenant 10, 15, 20 personnes parce qu'on route quelque part. On va encadrer bango, comme un bateau, pour permettre que l'homme parce qu'on va utile la société. Mais là, on préférait, oui, bambo mboka, la responsabilité va passer sur le gouvernement. On préférait, Batina Kayo qui est négocié à 5 ans le Parlement. La provinciale, toi la nationale, on préférait pas mis solo là, un monument aux yeux belé, au boss de Bantou, mais ils ont préféré vacance parlementaire puis pour le Lula Dubaï, au Dubaï la Sango. Au Lula Europe la Sango, Kunda. Mais base oh basinda kayo. On va prendre là que le bango, mituna 5 ans ouais salami, pesili. Tra dongolo mi se dit fongole lo mi so yi olongwe. Tu crois qu'on va bien construire le Parlement là? On a un ministre. On a un immeuble, on a un Afrique du Sud, on a un poteau. Mais développement, il y a 145 territoires. Au moins, on a un Chilomba où tu as lancé tout le monde, chef de bataille. Chilomba au Kenya. Chilomba au Kenya. Ah, au Kenya, Chilomba au Kenya. Chilomba au Kenya, l'éternalité. Je suis Kabila, ah, au Kenya. On sait l'éternalité. Mais c'est ça. Tant qu'on dit chance et responsabilité, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de Congolais qui ont des délinquants. Les Congolais qui ont des voyous. Il y a des responsabilités en Zabango. Il y a des conduire dans les bonheurs. Comme il dit ça, la potentialité à travers la formation, quelqu'un qui est autonome, on a vie, veut sauver, veut Kabila. Mais on préfère, on a savoir aussi ma chati, babunda Kabila, so yo commis, babena ko préso, babena ko excellence, au bas bongo, papa, tika viva, viva retourne là. Merci derrière les cadeaux là, je vois Yves Mouma, niveau de réalisation dans le monde, la poupon, il comme le niveau régional, mon amoka, Ziko Mayamba, cette belle économie, c'est pas ça, tous les calamons, ils ont émission, et puis ça bino elengi. Et puis, ça a mis au polingo. Il y a les Congo. Voilà. La Kiti Mouki. La Kiti Kolo Bakasi. Dans un débat politique. Bon, vous avez débat. Bon, vous avez Fondation Les Rebâtisseurs. C'est quoi Fondation Les Rebâtisseurs? Qu'on rebâtir. Charge. Lourde charge. Au moins, le président fondateur Instino Kabambandimia Zoyango, Akumba Yango, Tuyamba Kaïbo Mouna Kaï. Mais l'équipe peut toujours tourner. Batozonga toujours à tout moment. Bien aussi maintenant, Maman Calvini Kabamba et Maman Calvini Onyumbe. Azali candidat député provincial, Babia Kipo Maman Kimbasi, Maman Kimbasi, pourquoi le cause soit-il à niveau après? Attends, il y a tout le monde à Bino, Bino Bobo Taï, Bino Tangissier. Maman Kimbaseke. Peu pour monde et le monde coordonnateur wa Simi Fondation Les Rebâtisseurs de Rosula. Tout est masolo maïke par rapport à Fondation Les Rebâtisseurs. Nini oyo sengeli to bénéficier kuna. Voilà.
Maman Calvini Onyumbe, Boni. Malam Papa Deo. Vous à l'aise? Très à l'aise. À l'aise vraiment? À l'aise, il faut ma casse. Boni plateau, on a vu sur la petite télévision de Toyambibino. Oui, ça va. Plateau est bien, Boyambibiso bien. Accueil est qui vraiment très très chaleureux. C'est pas ma casse. Mon des autres cas. Mbunda. Mbondes autres cas. La moni déjà na débit déjà aux alagi déjà. Mbondes autres cas. Aux alagi likolo. Likolo ma casse. Aux alagi likolo mais gloire à Dieu parce que la moni sko. La kiti pour la vie est maman. Mais bon on est là à côté cordon. Maman langai. Donc on regarde si ma micro. Vraiment. Santé Boni. Oui, santé bien, allez dehors. T'as la caméra dans la bino voilà. T'as la bande de poisson dans la bino, c'est présenté le baba baye. Oui, ngai monsieur Miyanga Lani Rigen. Je suis le coordonnateur de la Fondation Les Rebâtisseurs. Donc, tu es un des potes PC là, tu es la Maramba Fondation. Et pas les grands journalistes, moi, Namboka, Alain Dewa. Oyo, Mikolo, Oza, na flatote, Oza, Pena, Ko, Pate, Makas. Moussala, c'est Bazoloba, Mbunda Ponekolo, vraiment, 5 sur 5. Merci beaucoup. Tous les Kalambonda, une émission par excellence, c'est bon, Molandi, de l'autre bande de Kokoma, la Fondation Les Rebâtisseurs, comme Maman Répa Molamboka, Instino Kabamba, tout ça avec Maman Calvini Onyumbe Kabamba, Pazali, Mako la Fondation Les Rebâtisseurs, c'est parce que derrière un grand messieurs, il y a toujours une grande dame et le coordonnateur, Mwanamboka Rigan. Tout le monde dit que Maman, d'abord parce que, tout seigneur, tout honneur, voilà. Tout ça, il parle bien, Maman, t'as la caméra, les alliés à Bino. La limite, c'est moi, d'abord, comme moi, Maman Kimbaseke. Maman Kimbaseke. Est-ce que. Mais quand on explique pourquoi Maman Kimbaseke, Maman Calvini, Maman Onyumbe, Maman Kaba, Maman Kakaye, Maman Kimbaseke. Pourquoi ça? Merci beaucoup. Merci pour la question. Bon, moi, je crois que Herbazo, Benganga, Maman Kimbaseke, et ça, comme mon communé, ne m'a cassé. Mais Nandimi, Yango, Penaleki, n'a un peu comprendre, Yango, et puis. Na comprendre que Herbazo Benganga Maman Kimbante que c'est parce que ba moni na kati nanga naza vraiment na motema bo mama kolandisa mama kamunazo sala kolandisa mana ndenge naza ko accompagner ba mama nanga bande konanga ba jeune lokola ngai bilenge lokola ngai nyonso ba xonos nazo sala ba lobité na âge ozana nu mukie mais elenge vraiment ozana nu elenge makasi mais makambo zo sala Yangwana to moni kombo mususu to kopesa yote yo zaka mama ozaka mama oza motema bo mama voilà pourquoi ba benga kangai Mama Kimbanteke et anazo kota na Kimbanteke bato nyonso Mama Kimbanteke puis nandimi kombo wana parce que na roke na ngoka bongo tino ya suka na ko continuer kaka na baction na ngai pour que na honorer kombo ba pesingai. Très bien. Mais tout le monde vraiment qui est babanda ba action, babanda action na ba moment ba campagne. Pourquoi que pour aluka moyen moko que azo esprit abatu. Mais Fondation Les Rebâtisseurs banda makamlango depuis kala. Motema wana kota que vous allez encore trop jeune, vous avez ba ambition belé, vous avez ba sentiment belé, vous avez ba famille, vous avez ba ningo, vous avez ba motema bilu kolula makambe belé. Mo déposer surtout mon dimi, vous avez ba charge voilà. Motema d'abord et wuti wapi. O copier nani na kati ya liboto na kati ya Congo. En tout cas, motema oyo nazanango ezaka motema kosunga. Soki to sungani te muto akoya kosunga biso azate. Soki biso moko to telemite to zwa soki biso moko to telemite pour que to trouver solution à ba problème na biso, mutu akoya ko trouver les biso solution azate. Yangwa to lobité, kolia to liaka déjà, kolata to lataka déjà. Mais pourquoi pas kota la paix baninga misusu o bazana ba difficulté ba maman o bazoteka ba fond eza ya malonga te mais bazana ba charge belé bande konanga o ba fana kana moyi tongo tipo kwa zana sa moyi mais ba fongo o yazo traîner na moyi toute la journée mais au mona fongo eza ya malonga te yango to lobité na muke oyo nzamba azo sunga o azo pesa biso to lia biso moko te mais to accompagner batu to liango ensemble. Libota tope ndeko azaka ndeko botami na ye papa moko mama moko te ndeko azali ndeko nyonso oyo azali na elilingi lokola yo azani leko lokola aza mutu lokola yo azani ndeko na yo izaka ndeko makila te voilà pourquoi bolingo wana ndezo pousser biso to sala ba action oyo nyonso tozo sala. Fondation Les Rebâtisseurs eza fondation oyo bandi lelo to lobité foza fondation ya kala lelo tozo tanga déjà 5 ans toza déjà na kati ya ko sala ba action
biso et puis tozo continuer yango parce que toza na bolingo ko sunga biso moko ensemble tozo sunga parce que toza na muta ko sunga biso te. Mais comment on a la fois passée dans mon acquis, comment est-ce que ça qui est tout côté à bureau na bino zali côté à Mobutu kuna, vous avez hein, cette opportunité là. Il y a tout le monde ba maman o bateka kamai, bateka kabaji, bana basaka basira tout ça, que vous tout kabela bangwana. Aux autres temps de ça ba action, aux s'attendre la nini après ce tout là. En tout cas, ngana za ko attendre na ngana eloko moko te. Nazo sala ngo na bolingo ko sunga. Nazo sala yango te parce que naza na posa ba voix to eloko moko te. Ba voix eza nanu na sima. O yanga susi nanga eza ko sunga ba mama wana ba koma autonome. Okola na katuma ba mukeso, okola na vie ya bomengo, yango sala ki ozala bongo bi okola pe na vie o le kala betape ya passe wana yango sala ki ozala susi baninga. Na leki na vie ya passe makasi. Ya solo wana. Oui, na leki na vie ya passe makasi. Peut-être batu oyo kutunga nazo sunga, peut-être ba leki na vie onga na zango te. Izana batu bayebi pasi bon biza pasi te mais bayebi atande balala na nangar te menga na lala nangar. Je crois dimanche to koma ki nesika to zala kinda ko wana po ko mandenge komi wana to kota lupango na nangar. Kala kimbasi qu'est-ce que kaka na kimbante ke wana place to zala ki dimanche. Place na ngene kota la ba mama nanga wana. Lo ndako wana po mona ndenge tonga maki wana mais avant to yaki kokota na lupango wana parce que maman papa bazaki fatigué ko futela respect na baba ya rezala ki tende balobaka kaka locataire muumbu tout consomme maman lobi non azui décision lobi nazana lopango na ngai muke na somba na okende to tuni maman mais to okende ofanda ndenge ni na lobi to okeka bongo ba o bafana na nga bakufate nga na fana na nga do ezaka ka bolingo nazana ngo ya kusunga bandeko na nga peut-être ba o nazo sunga baleki peut-être na vie nga na lekela te mais nga na baki na kosunga bandeko na ngai vie o nga na leka nango baleka nango te nga na kosunga de façon que bango bazala toujours ka malamu bazwa développement et le mieux-être na vie na bango. Très bien. Voilà, merci beaucoup les amis. Maman Calvini Onyumbe Kabamba wazali vraiment moko ya bakambi ya fondation les rebâtisseurs, c'est parce que totali ba action de salima makambi saleba et sali qui vraiment tout me ka ko yamba ile tout cela là et derrière la fois passée tout ça là qui naie bamba qu'est-ce que maman est belle maman bamba qui nous la fois passée maman là quel a été vraiment objectif et ambitieux de la clinique bamba qui nous maman d'abord est belle premier tour c'est pour ça que belle côté Sainte-Thérèse là le pont moi l'école Sainte-Thérèse comme ça c'était quoi vraiment les messages est-ce que ça qu'est-ce que maman wana ba mama wana bazalaki na posa na ngai parce que bayokaki ba action nazo sala ndenge nazo sunga ba mama surtout eloko oyo ezokamusa bango makasi sa système onga na sali yake ya kozwa ba jeune nyonso bazana nzela ya kosunga ba mama nyonso bazotambusa biloko na nzela bayebaka ndenge ni basalaka commerce na bango te ebele bazoteka commerce ya pasi ya souffrance ya ndenge wana tongo ti po koza na moi mais bayebaka kombe bakotaka te do baliaka ndenge wana bavivaka ndenge wana na lobaki ndenge ni na kosala pour que na sunga ba mama nanga to pe ba jeune nanga wana bandeko nanga nde na initiative onga na zwaki déjà na bandaki ngo déjà na Kingasani pour accompagner ba jeune nyonso basala cirage na bengsaki ba jeune nyonso basala ki ebele na accompagner ki bango système moko na sali ezaki chaque fin du mois chaque jour début non déjà na pesa ki bango non déjà ba utina bango a musala deti ba cirage na pesa ki bango ba caisse na bango ba paquet ba cirage ba brosse ba singa ba tonga na bango ba tongelaka et puis ba mama ji na pesa ki bango ba jus na bakiseli bango des na renforcer bango ba fond na bango ba package ba mama mai pe na pesa ki bango ba paquet na bango mai de façon que baba ki sali kolo na moi ndambu na bango muke na bango bazala kanango et puis na sala ki système nga bon lokola bino ba ko bomba mbongo te nga na ndimi naza mama na bino naza wana pona kosunga bino chaque jour nde bozoteka boyaka kotikela ranga 500 francs na sali système ya carte wana ekosunga bango chaque jour bureau ezali ba bien toujours kata fondation ezali kaka na kata fondation biso toza mosika te parce que fondation na biso eza partout to pandi yango partout na Kimbanteke wana toza na Dokolo na chambre forte ya Dokolo na avenue Lukubama ezaka juste na prince wana soki bokoti boromona par contre moko eza wana eza na photo ya les samouraïs du changement papa Instino Kabamba papa Changu photo na eza wana eza référence déjà
et puis na Masina et na Kingasani toza na wenze kaka ya Kingasani wade ko koti otuni fondation les répartir mutuni c'est même moi na wenze ya Mobutu soko koti kaka wenze wana fondation eza pembeni wana et puis toza na Matankumu numéro 9 na Masina sans fil et puis toza na Sakombi toza na Kikimi toza belé to pandi yango pona kosunga kaka pour que mutu do azala kaka pembeni ya fondation yango wana bo oyo aza intéressé na likambo yo aleka na fondation esika no so ya zwami fondation eza peka pembeni ya ndako na ye aleka défenseur ke aya ko lobanga na sala katel iloko na comprendre ki mama na ba jus na comprendre ki bango na sali système ya carte. Très bien. Carte wana chaque jour boye la kanga 500 francs 500 francs nga nazo bombe la bino déjà yebi kende nazo teka boye naza na moi 15 000 nanga na fin du mois na retoucher oye na fin du mois na pesi yo 15 000 na yo bombisa ke pananga et puis na bakiseli yo lisusu ba paquet à jus ba tirage biloko nyose ya yo ya musala stratégie mo ka po mutu aza pe moyen sinangai ezali nde kosunga yo o matama otikala na simate tozo litende contre la pauvreté tolingi pauvreté te na musala oyo zo sala ya muke za la tirage za la vernis mais au monde de développement et le mieux-être na musala na yo zo sala c'est ça souci onga na zana ya kosunga bandeko na ngai chaque fin du mois nazui engagement ya kobanda ko bakisela ka bango ba fond likolo ya ba fond nyoso bazanango. Très bien. Merci beaucoup là. Maintenant, votre taper dans Gambo ya moi mboka le cordon rigal d'abord on va toquer d'abord au niveau régie. Pas me ko balancer sur élément autre ça qui na maman Calvin Onjumbene ba mbaki na maman ya Kimbasi tout à comment est-ce qu'il ambiance et on revient juste après ces plateaux. C'est parti la régie. Ndeko ya Congo tango tolobaka ke zamba na zamba ezala nyama na yango ebalele ezala mbisi yango bozaka tembe boyeba ke ville province ya Kinshasa na ba district nango pe ezala bakolo nango mais na Tchangu ekangami na maboko ya mwana mboka Insino Kabamba les samouraïs du changement papa Tchangu po yende masolo salama kitoko mikolo oyo boyeba ke tellement azalaka mwana Tchangu ya tango a lancé opération Mokali zéro trou. Tala nenge bozo komona. Tola kitaka bila mikolo lekaki. Nenge nini. Babale koboka mabanga. Kokanga ba trou surtout ezalaka. La route ya Mokali meturo. Avec impact de l'idéologie. Ba ki jiji lisusu. Ba ben nenge na nenge. Ba boaki. Basa ko postule busala bango. Kaka nenge. Ba prometaka po. Une chose dite. Chose faite. Tellement que Esepelizaki. Ba isager ya route Mokali. Na habitat nzinga. Bino moko boyoka liboso kamera mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda tuka esengoza makasi mpona komona mosali osali baboye en tout cas chef de l'état faut soutenir bato oyo estime en tout cas nzaka pambola yo mosala esalema wana papa na biso mosala esalema abongisa biso nzela mpona mai moral mais abongisa biso pavement sikoyo ya bien boye bapapile ezopasuka biso mais na ndenge asali acte ya boye il faut le remercier napesi ye merci po aza mwana mboka tala position esika oyo echange tozalaka na mbula awa transport emati likolo kaka yaka mwa esika oyo ya mokie aza papa Tchangu biso moko ne bana Tchangu topesi kombo wana ebele baleka bambula biso mais papa Tchangu biso topesi kombo wana mais kobosana biso bana Kimbantieke pe te toza na Mokali yeba Kimbantieke pe eza yo mwa biloko abona Kimbantieke wana tokosepela makasi na cadre ya kosunga bato base développer comme toza wana mpona kosunga bato base développer yango toki mpe todévelopper bisika tozali donc objectif na biso yango wana todévelopper bisika tozali pour ke bato nyonso base développer tokende liboso nde ezali objectif ya fondation na biso le rebâtisseur toza wana mpona korebâtir tema toza wana mpona korebâtir tozorebâtir nyonso toza korebâtir mentalité ya bato toza korebâtir même bisika nyonso eza ya mabe tozorebâtir yango donc le président Insino Kabamba, papa Samouraï, topé le président fondateur, la fondation le rebâtisseur, oh, elle va changer qui toque comme papa Tchangu. Misala nayo, et comme Kokakisa, Bibale, Bisobe, Bazamba, Pebambo Kapo, Mokili Eo, Kayo Yango Biso Awa, Totombe le Mokako Swapé, Tobete le Mbonda Po, Misala vraiment, et mon ami. Derrière tous ces plateaux exceptionnels de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les Kanambonda, c'est les grandes émissions qui vous plongent au cœur de l'actualité. Avec beaucoup de plaisir, comment est-ce que Maman Calvini Onyumbe a reçu? Est-ce que Maman Kimbasi, comment est-ce que à celui-là qui n'a bango par rapport à l'activité Mina Salaka? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour.
L'amour n'est pas simplement que non, aux alaka que moutouma que non, au yété. L'amour c'est ça, qu'on appelle la bande de qu'on a. Je sais très bien que durant tous ces derniers temps, bon, papa social, maman social. On va dire que vous et comme à Mundouala, à quoi pénérabi que non, à tenir la religion na yo, touana, azo yiba maïno politique qui avec objectif mort le canini à kende na yo. On peut essayer 5 ans. Quand on peut ça 5 ans, il y a que 5 ans système de jet. Aussi mais l'escalier, il y a Mathis, ce matin maman dans l'école a béni escalier, moi là dans l'école, exact. Mon gars yo, talanani okolia nena no komelana ye. Il faut choisir. Batumoka malonga, on va défendre la institution Boka. 5 ans. Basalini. Tout le monde a la professionnel. Oh, n'a pas que des poteaux. Moutabi Mamboka, déjà, s'il vous plaît, directeur général de l'immigration. S'il vous plaît, Moutabi Maté, l'Assemblée professionnelle, voilà. Bazalawa. Détournement, mais il y a des déjà, l'Assemblée professionnelle. Détournement, millions et millions de dollars. C'est rien pour que ça ville à Kinshasa. Et quel sont les Kéyo Tokoye Bayango. Voilà. Moi, le coordonnateur régulier dans les cordons, il y a Fondation des Rématiciens, tu dois beaucoup plus à maman parce que tu vas d'abord le cas, il y a ça ta vision. Moi, c'est vision et maintenant, il y a une charge, il y a une coordination. Il y a ça de manière que vision et outil, ils ont vraiment matérialisé. Par rapport à un peu, c'est. Par contre, la Bible, c'est mon ébélé. Ce coordonnateur, c'est mon ébélé, vision et outil, il y a toujours visionnaire à la ramoko, mais. Parce que sa vision là, ils ont valeur. Contre la fondation des rebâtisseurs, aux autres tambours là, ni au monde, ils allaient vraiment passer dans la fondation là. Au monde qui est le haut, ils ont compliqué au macassi. Puis au monde qui est important, au fond, c'est sali déjà aux populations qui continuent à payer confiance. Bon, de côté, on va répondre. Très bien. Bon, on va boy. Monsieur, tu as une vision de la Fondation Les Rebâtisseurs sous l'impulsion de Yimogo les samouraïs du changement. Babé ngake papa Changu. Ngaku na obakselé akoma na moi na musala ya bana Changu. Pour bana Changu et comme papa tolingi place tel boy. Oui, mais que la CPL d'abord là, c'est ça. Ngali ngaka mutu. Et ça c'est que on a na toko la ba campagne. Donc mutu bana dia battu depuis kala. Continue. Fondation Les Rebâtisseurs ils ont na œuvre sociale, ils ont aidé. Les gamba pas si ils ont tout fini par conclure maramounio surtout oyo. Donc ba membre na biso bazana ngo besoin. Omoni dewa na ko lo moboe. Ba action oyo papa sali. Hein? Ngai attaque coordonnateur ya Fondation Les Rebâtisseurs. Ba bengi ngai et pas ba maman ya Changu. Ba zeb sangai. Tozana posa to mona papa Instine au Kabamba. Vous avez posé tout le monde, maman Calvini au Nyumbe. Papa, combien de députés au biso to bimisi awa na Kimbanseke? Na route mokali. Voilà maman to Nathalie bien azaka tana ba 60 ans d'âge. Mais vous avez sanga bino cordon. Vous avez posé to yamba couple wana. To bimisi ba député belé na route mokali awa. Mais ngana za la soki na route koteka. Ceux qui n'ont pas dit, ils ont 3 pneus. Donc, si tu as place à ma boule, na comme d'abord samedi dans pour na opta qui te recoya. Mais les lots, tant on a les camarades na zolé là, na bino. Ba député to bimisi ah, ba osan. Ba ya ka ba pesi biso ba 100 000 francs, ba 50 000 francs. Tozo vivre les lots to lié lobi to lié et sili. Lobi ana to boutique sonini. On représente na biso à l'obaga. Okoza ne loko ozanango, ba yibi yango. Mais oh ils ont un tout na yo bah oui bangote même attends au bungi aux en beaucoup mais tant qu'il y a mutu maye les alliés au bossé kaka donc c'est ça les samouraïs du changement donc biso tout comment ba samouraï il y a changement yes qu'on faut bien les grands samouraïs du changement très bien donc faut changer bongo donc faut bien les grands samouraïs du changement parce que papa wana maramba ça là d'ailleurs tout tinde alors qu'il des parlements wana ils ont de volonté n'était bisonde bana chango to bité papa mutema malambo na to monate donc il faut okendeka kuna aussi la somme ça na parlement aza moya le bela aza moya ko bisomoko bana chango to activer et puis bisomoko bana chango to désactiver ba oyo ba mbuya ki biso donc tout ça clair donc tout oyo tout ça sous
pour te dire que biso bana changu tozara humilié toza bazoba so bande ndeka bakanisaka biso mais changu bimisi ba gouverneur changu bimisi ba ministre c'est ma niveau ya ba économie finance ya ville Kinshasa d'abord on avait tozaki na ministre ya Kofini mona changu de le vice-président de l'Assemblée provinciale mona changu mais pourquoi le changu ngozo ngaka sima ezo bisa batama longa ngozo sima c'est en plus batwana na ba te est-ce que ça va ba na changu ya solo ou pas te bazara bana changu te s'il faut dire la vérité bazara bana changu te moni papa Instino Kabamba na mama Calvini Kabamba Unyumbe ba vrai bana ya changu ba vrai bana ya Kimbanteke ba adresse na bango eyebani non la Kenya ki na mona ki d'abord ici kawana oui ba adresse na bango eyebani bazana ba identité na bango na changu papa Instino Kabamba ba o ba yebie na route mokali na venir Kumba numéro 80 yemo kutalo bango le pango ezana référence à Batebele so kocha na moni mama kutato expliquer moi na ki pantu 116 dozo mona ki non bana changu to bazama yele ndegodewa bazama yele babino to tinda sko ba oya biso ba oya utaki libanda ba mbouye biso faut bola muka c'est parce que il faut pas tout moment que mutuma wuti quelque part aya koti azibino mayele akei et bino wuti kaka bon c'est pas bon changu d'abord ce changu na kata villa Kinshasa bandimi oui en tout cas c'est tout Kinshasa soit bien non c'est tout Kinshasa mais pourquoi toujours changu wuti kala kasima changu le kaka boulevard kaka mokwana heureusement fatia comme ça plan zela so moni kuna côté à l'équipe Bibo pour ça que la BAT parce que Salema tout ça mais vous d'abord vous de changu zela le kola ozanga masina na zela muni na to benga zela ni prince na so de qui a boulevard ça c'est côté BKTF ouais c'est baba la ni wala ya mapela était Kulumba avant de Kulumba c'est baba la mo so ki boza changu boza makasi na ba bato bo sina ba niveau provincial niveau partout il fallait pas bunda de balde que Kulumba et quand ça vous a pombo meko matila ngambo ya Kingabwa. C'est comme si rien. Autant les stades municipaux dans le Tchangou et à Massina. Zéro. Maintenant, on va stade municipal. Mais qu'est-ce qui ne va pas que vous si la provinciale, la nationale, même ministre, même gouverneur, même président de l'Assemblée provinciale. Mais vous, Tchangou, il n'y a pas de changement. C'est quoi au juste? Ndegodewa, Balobarango, Mouiba Koyiba 99%, mais 1% Zara, Bakangi. Dans les premiers années, Bana Tchangou, Nesuko, Batokangi Bamibi, Wana Ouayara, Kouambouye, Biswana, Tokangi Bango. Donc cette fois-ci, bah on les a sauté. Vous désactivez bango. Vous autres désactivez bango, désactiver bami binyoso. Bah oh bah yoko sabana changu. Na minicho yo lelo cette fois-ci bah on les gâté. Tozo désactiver bango nyoso et puis toza coactiver. Est-ce que vous avez bana changu ya solo. Est-ce que vous avez bonne politique ya autobiki éveil de conscience ya conscientiser baye ba kino à 100 changu besoin ma belem souté abino. Nde yango tozo sala mikolo nyoso. Lisu likolo à lisu. En tout cas cette fois-ci moi na moko ta changwa kokosa maris parce que tokosa mingi. Voilà. Na esiko pas maman, nous avons la bino cordon. Kota la sikoyo opération zéro trou. Na route mokali. Deuxième opération kozwa bana koluna ah. Ndekola ngai, vraiment s'il vous plaît bola danga en tout cas. Eza bato bala mbongo na mboko ya, na ba mitema mabe. Ezala bato bazala mbongo na mboko yo na bazala mitema ma baby mitema bandoki na façon moko impossible o fanya zemba mutema na bikodonozo oyekoliango wapi yo community cho mutema na bikodonozo oyekoliango boko ndoki parce que osomona mutu esika vandi nzela lekaka chaque jour mais c'est confie nzela esi ekufi mais azala ba opportunité o qui ko sabe bolamu. Papa, est-ce qu'il faut bien changer encore la moko na fimbo pour abattre la biso c'est tout ce que avant. Mais tant le route mokali. Nana yebi tout yebi route mokali, il faut opérer ça moi na mboka ainsi le kaba président fondateur rebâtir en tout cas bah bravo. Faut pas que la bombe fleur. Mais la fondation rebâtisseur. À ça y est mon côté c'est parce que ça va les ressources dans la plateau parce que avant la décision il faut bureau ba solo là. Abi c'est les calisi. Mais on peut soit malangate ba on peut soit mitema ba baté dans to boy de calisi voilà. Parce que ça aussi que bandimi yango kokanga mabulu nyonso la route mokali en tout cas ba exagère route wana baza satisfait d'une manière moko impossible azui ba jeune belote ba bana kuluna commune ya Kimbaseke na changu tabango le ba ko opération nini mokali bopeto mama charge wana na zoli ka ba ki bo mama yango oza ka mena bande côté mama oza ka mena bande ko ou bien vous allez se vous avez bambongo les tout de vous nguma moi ça c'est le mongo
Ou c'est belle bachette dans monde, belle bachette. Pourquoi ballon la sera belle na salon, ba mon belle mango. Botalo ka bozomna et belle bachette dans sa salon voilà tout. Avec ba moins ni ozo futa ba mon misolo ozo uta wapi. Pour ça qu'on a gouvernement té na bi question ka fondation ezo ko ça mon mingi te zanini. Ta la caméra là, mais comme ça sont dini from ça fama ki na motema lelo. O c'est belle bachette ni boy. On a ko sunga bon pe okunda mabulu sur la côté mokali. Motema on est wuti wapi. Oyebi papa Alain Dewa soko za na motema kosunga ngana yebi na lobaka eloko moko ata na bondelaka na lobaka nzambe aza nzamba mitema nzamba aza nzamba milimo Vraiment soko za kaka na motema ya malamu susi ya kosunga ezali nzambe wana ye moko do akosorganiser. Il est le maître de l'univers akosorganiser pour que aide yo afin que musala nous osala ekende liboso. Toza na ba moyen te, toza pe na ba partenaire te que mutu moko ayaka asungaka fondation les rebâtisseurs pour que tosala ba action tozo sala wana. Kaka ba entraîner na fondation. Kaka na ba entraîner na biso ya fondation na ba cotisation na biso ya ba membre. Ndezo sala misala ezo sala wana. Yango wana yo moko uchu ko loba mutema mabe kaka. Soko za na mutema ko sunga osala. Mais ce qu'on a na motema kosunga te ato tondi na ba million osana nango eloko moko te. Mais biso na motema oyo nga naza nango na motema oyo papa changu aza nango yango monto so sa mokali wala zaki mpona kolekeza laki pasi makazi route mokali. Non c'est les qui surtout le contrôle bamvula boye ngeza mawa mingi. Papa de wa soko yebi est-ce que na yebi to soko yebi ke libulu wana eza na ifili wana e bomi batu. Ba maman ba kufi ba perdre ba vie place wana. Na deux fois moi ba 3 piliers baluka bisika wana. Mezo baluka so yebisanga maman moko a 60 et 70 azali na 4. Kuya ndenge wana moto ekoye baluki. C'est grave. Et si ba bazo kufa. Maman azali na bébé nouveau né na 4 mudi ya moto wana ya 3 piliers wana ba baluki. Bana ba kufi ba maman ba tu ebele ba perdre ba vie ba perdre ba biloko na bango pona libulu wana. Mais lelo yo soko l'équipe place wana on dirait libulu kuto ezate on dirait loko moko ezalaki place wana te to bambi ba mabulu nyoso to bongisi okande papa chango alobaki 0 trou et koti grâce ya les rebâtisseurs. Très bien. Na mokambi na yango papa Instino Kabamba isa molimo on dit vraiment que moi moké kotaki papa toké kaka sangsala oya fondation to sala kaka to sunga to so sala kaka tellement nzebe bolekana kasi ngai na wana nazo soutenir mobali na ngai oya zali mokambi ya fondation les rebâtisseurs na ba action nyonso azo sala une grande dame derrière na za wana nazo soutenir ye nazo tala mapangu te to ba château to ko te misate na lobi papa to sala et ça quartier na biso est-ce que beaucoup est-ce que beaucoup sika to bota minga na mwana ma sœur akingasani papa ye moko aza muto abota mina masera kingasani ayebisinga atambusa même ba boudin atambusa ba boudin place wana to yebi quartier wana malamu to tangi wa to fani papa azui diplôme na Saint-Louis na likola ngomba kuna mais ba jeune bozu ba na kuluna otu ba ndeko to bozu misala ngo pe tozo salisa ya malamu eza nini toke musika te to luki na biso te oni ndeto mona bato mususu azui musala ke ko luka bato libanda ba te toza na bato o bazana makasa ko sala yango ba kuluna na lelo kuluna na minute eza susu te kuluna komi occupé alors mukatongo déjà na idée qui na butu ja bina la l'enfant pour que na tongo na kendo sa musala donc ça on attend ya rotambo na 1 heure na 2 heures pour que tu vois vraiment c'est fait c'est nous makasi simba licheti a aussi simba sous licheti te donc a commis pressé à côté nda kwa lala pour na tongo 5 heures aya so na musala o les samouraï ya pesi et puis continuer na bango malamu bazolia malamu chaque jour bazana mo eloko na bango ezo sunga bango oyo esali ke machette babosani yango kokale batu ba na coin kokata ba basaki eza lisusu te grâce ya samouraï du changement grâce ya papa changu grâce ya mama Kimbanteke yangwana otala kaka très bien ils qui passe batu pona kotambola mais na minute mutu ko batu ba na changu ko kotambola les kuluna eza lisusu te po kuluna ko m'occuper. Très bien. Voilà. Est-ce que pas Cordon? Bon, Cordon est un coordonnateur de la Fondation des rebâtisseurs. Côté la Belgique, je te l'ai dit, est-ce que ou derrière ça, il y a encore d'autres formations privées pour par rapport à la fondation? Dernièrement, le président Instino Kabamba, les samouraïs du changement, a eu ça qui bango boy. Ceux qui basilent si bisalamana baosala,
après c'est un charge, c'est un cordon. Otika bana wana te, ceux qui basisi misala bazo sala, ba ya na fondation. Maintenant vu que ba siège pèse belé. Tous un siège na Matankoum numéro 9, place ngamo na siège principal, sans fil voilà. Na sans fil. Très bien. L'entrée ka ya DFC wana. Matankoum oui, je connais. Na Matankoum wana batutu ba yebi, batutu bazana masina même quartier na banjili ba yebi. Tous un siège mo na route mokali, wana kutu panneau ya munene ya yemo les samouraïs ezawana. Tozana ole ngamba pont route mokali okititi na sakombi kuna ezali oyepe na kingasani na wenza mobutu ezali oketi na ntile na pasa maba et puis na nesilité tozo continuer à kotia ba siège maintenant bana wana to rotala ba adresse na bango ba oyo baza place bazali vi ke ba fondation komika do pembeni na bango comme ça to de manière que mon toza la facilité tout ça ba koya ba oyo balingi bazwa ba cours informatique ba rosala auto école ezawana donc batu nyonso ndenge pe mama Kimbanteke ayo sala pona bano ya ba o ba sirère o ba sala ba cirage wana ayo sala donc ba ope ba osepela na ida mama ba ko accompagner mama po ba sala misana bango wana donc otika bango te très bien pour ceux qui to bon boye bo sali musala wana bazongi wana ti do ba kozonga na suba ba bula bango wana exactement parce que to benda bango ne to bendi bango wana pour di bon pour changer mon aye na fondation ba combiner ba formation oyo bango ba kolinga après au moins ba komi utile na société. Très bien. Donc c'est un peu ça. Donc na remarqué peu beaucoup plus pour na ba formation ango. Donc boya na ba fondation ba siège yango na tout à l'heure. Boya boye kula ba couper couture ezali esthétique ensemble ya coiffure make-up ezali entrepreneuriat ba cours eza ebele oyo bino ba mama botinda bana. Président alobarelo mo boye. Na minute au présent à l'ancien défi à l'obino ba cours nyonso totangi wana eza gratuit boya botinda bana mais sur le regret à présent les arani nderodewa ba tche ba cours ofele mais ba maman ole batinda bana ba batinda bangote na eloko ofele ah bon eloko ya ofele biso totangi ba université wana combien to dépenser kana mumbongo ya pasi ba para ba osala gratuité est-ce que le président na bolingo ya malamu oyo ba maman bazolo ba boya bozo ba cours ofele do ye pena boye ba koto na mutuka ba yo ko mutuka OK et puis fondation to tika bongote to bimisi tam so mo na auto école to garder ye to ko bimisi le pe nini permis to pese te boulot ba biloko na tout wana donc ba ya ba mama botinda bana parce que bino déjà ba mama bokoli ba force za souté to zo bénéficier ka na sagesse na bino maintenant bo pesi bana ba conseil ba botini ba wana ba fondation na biso ba ye ba bénéficier na ba cours wana tout au moins que l'objet va servir dans les bons. Merci beaucoup. Très bien, voilà, merci beaucoup. C'est ça, toujours continuer. Na la fondation Les Rebâtisseurs avec la grande dame Maman Calvini Onyumbe. On a ça de manière que le président Insino Kabamba Assa Moussala qui toque avec un pacte dans l'idéologie. C'est parce que derrière un grand monsieur, c'est toujours une grande dame comme la grande dame Maman Calvini Onyumbe. Là, je remercie directement Maman Eugénie Mukendi, Maman Bochalende ou Calamité dimanche déjà à fêter anniversaire. Donc, en tout cas, de cœur, maman, je vous aime beaucoup. Nathalie, on a l'ongité, maman. Maman Eugénie Mukendi, Naebi. Dimanche c'est anniversaire. Tu as maman Calvino Nyumbe, à hauteur de l'eau champagne. Mais quand maman Botalende wa. Vraiment, maman n'a souhaité déjà un joyeux anniversaire bien avant. Champagne ne roya. Champagne nayo et roya. Maman joyeux anniversaire botama elam nayo. Très bien. On a pu en profiter. N'a souhaité maman d'avance joyeux anniversaire naé. Maman au botel est grand journaliste. Au hasard qu'on épaté vraiment. Donc tout le monde dit que non, maman Moussalo Salaki, le fruit y a bantraï na yo, le sali a commis peu ou aider donc journaliste, bon déco le frappe la frappe, donc partout, donc maman moi na yo a même sangangambo. Donc comment cordon, tout le monde a qui au cordon, donc toujours, donc vraiment maman tant bon mon a biso maram to sala, vraiment bino passe pour salaka, bino bodo seka, non ta maman na salaki vraiment le fouti. Merci maman, joyeux anniversaire d'avance. Voilà, merci. Ça, c'est émission, voilà. Mais toujours continuer toujours là, par rapport toujours à l'activité à casse de ça, à niveau, fondation des rebâtisseurs, tout ça là avec maman Calvini Onyumbe, au moment que maman va la toujours mettre maman. Maman Calvini, est-ce que tu as la caméra, tu as la population qui m'a séqué. On va besoin charge. Il y a une personne comme maman qui m'a séqué. Message, nous avons lancé, vraiment, moi qui toko, et qu'on convainc que maman comprendre que bah ça toujours constante, bah ça toujours confiance. Il y a que battre la bolingo, oyo, ba pesi pa na yo, oyo pesi bango. Que ata mongeye,
ata mo PPE en tout cas batika toujours na bolingo oyo la sabango dans la caméra yango wana. D'accord, merci beaucoup. Bana ya Kimbanteke, bana nanga ya Kimbanteke. Quand ande bino moko bo pesinga charge ozala mama na bino. Quand ande bo pesinga ikomba mama Kimbanteke. Pena ndimi yango na mutema mobimba. Pena kokene nango ti suka ponga na osala 50 ngai na keti na ti. Je crois. Ensemble na bana ya Kimbanteke nazali 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20. Donc, Nazara na bondo. On est-ce qu'on qui maté? Non, qui n'était pas que ngamo. D'ailleurs, ngana solo. Ndako eza wala to yebi ndako. Comportement mais c'est la pourquoi il combat. Ndako, yo quelque chose ani ba sali ndako yango. O raté bible to yebi ndako ba ba buki ndako. Ngana zo yebisa bana na ngaki Kimbanteke na lobi. Tellement izali bon, hein? Makambo yango to koti yango pe liboso. Mais 2028, non, ça l'effort. Voilà, na pour mettre Batounyos. Na ko sala effort mon voté. Mais moi, na nyonso ya Kimbanteke sika ko mayebi déjà mutunini o yako. Voilà la pongola le pongola. C'est charge population. Na 2028. Misala na ngai nde ko lobela ngai. O na ko sala. Mutu ye moko déjà yebi alobi te. Na dala mutu na ngai. Donc il aura moroté mbonge moroté oya ko distraire bango parce que ya olala la muki alobi na ozela ka jour wana kende ko tia vana ngai pa mutu tel yangwana na yebisi bido ba mama nanga bana nanga Kimbanteke bino moko bozali wana bozo mona o nazo sala pona bino nanu na koti na gouvernement te na yebi nanu nazo rata du franc ya gouvernement te mais naza wana na oya muke nanga nazolia nazo kabola yango na bino à travers Fondation les Rebâtisseurs. À travers Fondation les Rebâtisseurs. Ensemble na papa Changu toza wana toza ko assister bino na maladie na esengo na pasi toza wana lelo déjà na Kimbanteke déjà 0 trop. Lelo déjà batu na biso nyonso bandeko nanga nyonso batambola na moi. Oyo basala ba misala wana ya moi wana me bayeba ndinga osala ba fond malonga te lelo mutu na mutu akomi na fond. Pe na yebi système nga na kenango na yebi ke na olongo na bango nde na moi. Très bien. Parce que lelo bazana parce que nde na kutaki bango isa na batu na kutaki bango na ba paki moko ga yaji. Do ateka ga teki paki moko ga yaji asila keso asomba ya teki. Mais lelo nga na telier stabilité moko na a fongoli na tonga bando asala na marchandise na ya ebele. Donc ceux qui na baxala ki bango ba fond déjà il y a des paquets fin du mois ou ceux qui na baxeli bango ba komi na 4 fin du mois wana 6 la politique mo comme na magasin comme la dépôt si na ngai nde balongwa na moi ba koma na magasin donc on va zoya on balongwa boso ba ba relève liboso balongwa na moi ba biso ba kotaka to longola ka malema très bien pour ceux qui ba sangani bango nyonso au moins te ke na ko bango ko ba la tenana voilà parce que bango ba kokoma ebele ba client ba kokoma muke mais ceux qui bango ba komi na esika moko batu o wana ba oteka na nzela wana ba bando kende ko sombela bango ba bimi na nzela parce que moi histoire mo voilà je nazala ka boye système na zana ngo ya ngwana parce que soko komi na 20 50 100 paquets moi autant na ngo na nzela ezate wana vraiment on a une obligation ou le maison sur fandao voilà 30 secondes c'est ça na robanda roya ozwa ba jie pa na yo to ba mai pa na yo na bande pe ko pesa baninga mususu système wana na sali wana pona ko sunga bino alors yango na ko senga bino pe bo sunga ngai musapi moko ka ande balobaka esokolaka elongité mais soki to sangisi ba misapi na biso maboko na biso to sangisi en tout cas résultat aux à la totale et puis mutu moko te akoya pour que arrêter biso. Merci. Ensemble avec bino botalangai bokanga photo bino boyebi photo na mukoko ke bimisango. Kanganga photo. C'est moi les amis de moi donc voilà donc nous sommes arrivés presque au terme de cette belle grande émission juste 30 secondes t'as la caméra t'as là la population a été communautaire pour Fondation les Rebâtisseurs. Là c'est un message moko par rapport à la formation par rapport il y a apport on a bango sur ba pousser le pays à Fondation les Rebâtisseurs ba ko bénéficier c'est juste 30 secondes. Bon mot de la fin nangai ya Michel Lelo par rapport à la Fondation les Rebâtisseurs. Donc minga wolobezate Fondation les Rebâtisseurs azara pona ko sunga ba jeune pona bolamu na bango lobi na mieux-être na bango donc baya na Fondation les Rebâtisseurs na ba siège nyo surtout oyo bango ba yebi ba adresse ezali baya ko bénéficier na ba formation na bango nyonso
la formation ils ont belé mutunyo surtout toi on a cours mot de pesara et ça développement mental développement personnel nana isa ko lakisa mutu lo lenge nini o akoye ba choix o ya ko sala de peur que assemblée te na vie peut-être tant pour ba no bon ngana ko za ngai na sala peut-être couper couture mais à travers ces cours là et ko tal ça que no te ngana muta couper couture te ngafuna kenena formation mususu donc baya bénéficier de la formation dans la fondation au moins que non ba za décider et puis ba ko sala musala pour lobby Congo ya lobby za na maboko na biso ba jeune très bien. Donc yango wana ka na oloba na fondation kuna na zomona cordon adjoint nanga papa Kalo oyo lelo a telemi makasi donc na mito azakuna zo sala musala biso to za ko to sala musala mama donc na pesi mbote na batu ya fondation donc na pesi mbote na Carmel Wamu ma future femme parce que yé kalaté à boy aller de au Lelisambonda. Donc, na PCP, ma petite n'a parlé bambote, donc joyeux anniversaire encore une fois à maman, il y a Alain Dewa, maman Motama et Lamou, merci beaucoup. Voilà, merci vraiment maman Zaki. D'abord on a un second au Mabino, je crois très bien qu'ils ont la sous-caté, donc on va toujours continuer prochainement on se retrouve sur un plateau Kako. Merci beaucoup Cordon d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Une grande émission par excellence, émission où vraiment la révélation est mingi. Tika koyiba mbonga mboka pour ça la fertilité inutile. Zambongo zozoa, ya passe na yo. Sangana ba ndiko la fondation les bâtisseurs. J'attends un million na yo. Kuta ba maman Calvino Nyumbe, kuta na Cordon, kuta na yemo le savoir du changement papa ainsi le cas ba molba que ça ba million ngango. Na ko bénédiction de ngeni ako conduire dans les bonheurs pour la population peut-être yo za mbongo, mo za nga makanisi. Et ba le ko de sia ko elanga na nde yango la fondation les bâtisseurs. Ba ko kate ba ça ba ngomoko. Ba ça ba ngomoko. Mais mbongo za na bele siko yo sangana bango. Bon, c'est la même chose. C'est un député et d'ailleurs, on associé à la mission parce que objectif, il y a la population, basée à Malam. Ça n'est fini, merci à Poupo Ikoma, merci à Yves Moumba, merci à Zikoma, et pourquoi pas à DG ici, c'est moi, allez la présentation, je vous retrouve prochainement. La édition, je suis là, restez pour ce que je suis là, c'est un programme, Apsi Télévision. Bye, je vous aime beaucoup plus.